Bote na baladido se atokomi wapi na yebi keno bosepelaka mingi koyoka mongongo na ngai po nga pe na respectaka bino. Émission ya lelo eza na format mosusu. Oye toutaki kolekisa awa ezalaki nini mpona nini Congolais akomi motema mabe. Congolais osengeli alobela ndeko na ye alobela ndeko na ye te. Kana Congo ndo omoni keno fer akufisi leki na ye bato balobi keno alie leki na ye. C'est-à-dire faire andimi nzamba pambolie ma asali siko leki na ye mabe. Mais yo mo obi leki na ye so so ata abomi leki na ye mabe za wapi. Po abi singa famille ebenda na kamikata na kati. Kana Congo omoni moto abi na sa chrétien ma zo préfère critiquer pasteur moko boy o aza camarade ya pasteur na ye. Kana Congo moto a préféré comme la kisi ya indien ko ça indien publicité. Qui concerne le docteur Kabé, Robert Alisolote. So, on a dit docteur Kabé dans la télévision. On a la série. Papa, joue une India au Talao. Tu es un bino. Tina Souka. Pour nous, tu es docteur Kabé. Mbote. Mbote Ndeko Fofana. Mbote Makazine Tokomi Wapi. Mbote Monde en tant que grand maître maison. Et ça va bien. Vous en avez mais tu l'obéis à bino, tu t'es ça tu vas valeur na bino parce que tu t'es les la rabandoki, tu as mis salam abi, ba mi benga baza ba pasteur, mais mutema na mindo. Mutaza congolais, o esengeli atala ka docteur Kabé, mazo ba keno na atala ka ba série. Maintenant on va libumu pasi de komike, papa na ataka ba basé wana, bigo na ezala ka wapi? Docteur Kabé. Bazo kosuki saka ipana bino mais bazo ndima bino pété au traité mutu akimi moto aye ipana yo malade eza na gauche azoko sa na droite okolo bani. Merci bande konanga ya États-Unis gamadzo opas bino ndot. Merci ndeko balandaka grand maison. En tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, les doyens 001 monde. Tokolo baboye te suka. Oya ayoka. Oya koyoka te etaliye. C'est ça. De konangai bino bozala attaque bozaba panza sango. Ponanga. Bon de nous c'est un message c'est ça et c'est très important avec détermination koloba un sentiment na rosa fierté indien te aussi autant indien azo ça la bato ba produit ou ezo poser ba problème na za fier comme la congolais nyoso o azo ça problème pour na ba congolais c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungo les bâtonniers bateau de Moïse. Il faut que les Congolais soient nangambo. Il faut que les Congolais soient bande konangai boye de konangai fofana. Naebisaka bango boye. Maladie incurable en général, sauf la mort. Mutosoki akufi ezadi kambu yanzambe ponanga. C'est non pas pratique. Pratique, cela veut dire et loko ozo sala yango oza sûr. C'est ça. C'est donc pratique. Mutozo sala et loko moko azana koyima yima. Aza sûreté. C'est ça. C'est plutôt. Papa nanga. C'est ça. Eza korobe boye. Eza terme médical, mon frère. Théorie oza sûreté. C'est ça. Théorie, c'est ça. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolo. Bisoto Koloboboye Tina Souka. Malgré Ndekonayo, député national. Merci Ndekonangaï les airs. Zamba Pombola Ndekonangaï Kende Liboso na Ibisakayo Kende. Tozonga boite ozonga nkombo za sima kende ngana ko de mateko zo resika ngana zaria na yabisa ka bat boy
ozananda konayo azana problème ya cancer, tout type de cancer boza guéri. Cancer du col utérin, cancer de l'anis, tumeur cérébrale oya mutu, cancer du foie, cancer du sang, cancer des os, et puis cancer d'intestin oya colon oya michopo, cancer des seins ya mabele, cancer du gorge na ebisi bino boy na zokende boy tisuki mpunda tokoloba bolokola naye insula azobisa bato boye bandeko na ngai nzambe avisite ngai alobi boye monoko ekoya ekosala pendant 40 jours mais nzambe avisite ngai nzambe avisite ngai ah papa nzambe avisite cardinal te avisite bishop te apôtre oyo te ayo asamblaka na ngombe ya mangengenga ou bien na Kilimanjaro avisite évangéliste oyo te oyo alalaka na kobanda lundi jusqu'au samedi te mais nzambe alobi boye oyo nyonso base bandimi ngai oyo nyonso nalobi niveau nyonso bolobi oyo babishop bacardinal baapôtre banani base bandimi ke nzambe azali mais il faut na visiter solar achanger motema na ye ayebisa bato ke nzambe azali akenda kovisite ye c'est ça parce que mpo nzambe moko ayebi ke non oyo baso bachanger mais il faudrait un solar oyo achanger c'est ça avisitaki nowe wana bato na 5 heures basi balali nani wana nowe c'est un solar à cause de la mêlée massa mais eza réalité azobisa bato ke nzambe ayebisi ngai bosala tout possible bwatu bosala bwatu mwasi na mobali ntango wana libota nyonso ezala na kati ya arche nana ndimaki kosala bwatu moto moko te me banyama na zamba bazoyoka nakorépondre bito parce que ntango akoti na bwatu na banyama yo na plateau ya nowe na tikoseng bamaladi mpona nini nazoyebisa bato ndeko na ngai nazoyebisa bango boye biso tozoyebisa bato bako te il faudrait nakende sekatele eloko eza nango te wana eloko eza nango te moto azobela nalobi boye mutu oyo nyonso oza na hépatite A hépatite B hépatite C benga biso c'est ça l'essentiel bato oza na problème ya drépanocytose ou bien anémie SS oyo eza médecine pauvre moto aza na mo akende ende akende bwene tout ça yango nde nazobisa ndeko na bana nabo koluka mbongo ya transport po bamema moto azobelaka mosu atambolaka te fo boluka nanu taxi ya komema ye po ekoma kuna boyeba d'abord examen boyeba consultation oza na ndeko na yo aza na drépanocytose ou bien anémie SS eza maladie incurable mon frère eza problème ya groupe sanguin problème ya calcul rénal mabanga na va rénal bakosala mais opération mais ekozonga kaka oza na ndeko na yo aza épileptique maladie ndekesente oza na ndeko na yo aza autiste mwana wana asali 20 ans lokola kizengi mwana aza mayele te mutu ya age mwana ya age ya 20 ans azo raison lokola mwana ya 2 ans usuwa ye kobwaka ye te ya kopesanga ye oza na mundeko na yo aza na problème ya vertigo cela veut dire tache pembe aza mwindo ye oya baze ola te mutu aza oya baze oyo aza oya léopard kaka ndenge me oyo etala kaka eza poso te yaga maître mwindo kitoko chocolate
telle tâche mpembe na kenza ye wapi bosongola ye et pas grand maison Viltirgo ozana ndeko na yo azana problème ya psoriasis tala nzoto lokola batumbie peza na moto makwanza nzoto mobimba joye bosukisa ngai nde maladi ya nzolo bate naza na fièvre wana eloko fièvre naza na boye kosukoso eloko typhoïde wana nde mai ya komela pas même 20 minutes ade ka fièvre kalimwe typhoïde excès ya malaria pas même 20 minutes allez nalobi boye bato ba fièvre wana nalobi omoni na monde ya pratique ndeko tosali biloko moko mafuta typhoïde allez pas même 20 minutes quelqu'un na yongo papa to vraiment que penda papa ba témoignage te papa koloba mingi pe moza na sina masana moto oui nzamba na ngai on a peke ba kongola ngo ba ya ver yo ba bika ka pe ba ndima tatola po tota ba témoignage ai de kunanga za munganga ena ndenge to kolina munganga na famille toza komona ba biloko banzeta ba tumwindu lokola kaka biloko ya bondo biloko ya sanité ainsi de suite mais il s'est fait que na 2018 naye kobela nabeli badouleur ba ventre te nayoki mwa makasi na explike ndeko na ngai alobi no boyeke tosalisa examen ya échographie ya utéris leo nakei nasali examen ebimiki naza na cancer ya utéris namonike soki nakei na hôpital ekozalaka to opere mais soki baopere moto akufaka kaka nde ndeko na ngai na États-Unis aye kotindela nga adresse ke ala amonaka motu moko na kaka na Kinshasa awa motu moko ya batradi praticien atretaka bato basaka témoignage nde naye kolanda adresse wana bayebisika croisement kabamba bokasi nde naye nasali fiche basali nga baexamen ya ebandeli nakotie pa docteur ima encouragé ke okobika awa okobika nabandi kozwa batraitement ya komela nazali mpe kobanga nga alobi babiloko ya bamino ekokopesaka bainsuffisance rénale tout ça docteur alobi rien baproduit na biso eza teste ekopesa eloko te nde naye kotinda nasala examen de contrôle nakende kaka na esika nasala wana lere nafuti examen natuni docteur moto oyo nalakisi examen ya liboso basali babimba o mama kobima te zela na zela ye moko aye lisusu aye mpe atali ndenge nyonso atali ayebisinga ke amonisi moko ya cancer te amoni antuka inconvénient moko te na vie nde nalobi antuka ifo na explike mingimingi na bamama soki okei na hôpital bayebi soki eza cancer olie okende kose faire opérer ou bien okontinue basala bakotisa bakisi wana bapesaka baperfusion elongolaka bato basuki esilisaka makele fin de fe moto akufaka kaka soki ozwi osali examen bayebi soki eza na cancer yaka nano okotana na docteur Kabe ndenge bayebisa ngai mpe wana nde ana conseiller bamama mpe koyebisa bango bosalisaka baexamen gynécologique une fois mbala moko na mbula mpona koyeba parce que eza na bamaladi eyaka na un certain âge nayaki awa parce que ezalaki na maladi d'abord kisangani na gorge to na ye docteur abi eza cancer ya gorge maladi yango ebanda osala ndenge nini kotungiso ndenge nini ebandaki kokanga ngai ekangi ngai gorge naoka étouffement donc ezoka bien ya solo esalaki deya bambula boni nasali nao 3 ans 3 ans sikoyo ntango oye awa epa docteur Kabe bapesi yo nini apesi ngai eloko te apengaka kisi ntango omeli kisi ntango nameli kisi nde l'étouffement wana esili esali mikolo boni mpo étouffement wana esila ntango omelaki kisi donc ntango nabandi kaka kisi kaka ntango nabandi wana première semaine kaka wana bidoka wana nde namoni l'étouffement nazalaki empoisonné na OTS ezalaki au moins 5 ans nakolaka kisi mpona bandoko deja kozwa batraitement kuna ezosalaka bakalma ozongi lisusu bamalaise wana
5 ans déjà. nazolukaluka mpe na bandeko kotaki na baplace mosusu me bazosinga tunaka bato nde bazosingana nana koluka papa docteur kabe nayaki na bandeko besoin batraitement ça fait 5 jours nazomela bakisi nayaki besoin kanani changement sava na nazomata lisusu mpe bavertige point ici seke liboso bando oyoka ndenge nini poison oyo bando osala ndenge nini liboso bon tension bando okaomata puis estomac estomac kosanza vertige naepeka attention wana kotambola te bulembu nzoto makasi te sikoyo ntango sikoyo omelikisi biloko wana nyonso ekei bon depuis kana bandelikisi déjà na monde deja kosanza nano esili bavertige esili kamwa faiblesse ya moke na nzoto mais ça va déjà par rapport ndenge nazalaki nazalaki na tension na diabete na nerf sciatique. Sikoyo tension na diabète na nerf sciatique banda osala ndenge nini mama nasalaka bainsomnie nalalaka komi te sokali ekomaki nga ntina 132. sikoyo ntango yo oye awa pa docteur kabe nini esalemeli yo ntango nazwi traitement namoni sucre ekomi na 108. tension na yo ntango otalisi yango sikoyo ekomi ndenge nini awa sikoyo nakomi na 11 penga nayaki lokola bapatient nyonso tu nde bayaka nayaki na mwana ngai abelaki autisme bango nyonso tu bamaladi oyo kutu nayaki nakuta na place oyo bayebi mwana oyo abelaki autisme papa na akenda asundolanga na mwana donc moyen nasala autrement ezalaki te kokoma mpe naye na centre papa pa ayambaki nga malamu na moke oyo kutu nazalaki nango napesaki ye aboyaki kosoigne mwana ngai te nazolandela baséance na nga bakisi barendez-vous nyonso naolandela me nzambe asungi mwana nga lelo akoma otambola malobo ebanda obima te ekoma obima kingo ebanda ya kobouge pambapamba ekomi fixe na makolo ezala ya mike makasi ezongi ekomi minene donc na banda omema ye nazomema elokwa bebe azoloba te eloko moko te mpona kokende kosuba ifo namema ye nalongoli ekalesonga moko nasubisi ye donc makambo nyonso otunga nde moto na banda osalela traitement ewumeli mpenza te yaye mpenza ewumeli te esali pa meme ata 5 mois ou bien 6 mois esali kaka toloba 3 mois ya pamba nazalaki na pasa maladi basala yango opération ya cancer mais natambo na bopitali mosusu mpe ya batradi mais nazwaki solution te ere na ye awawa nasali kaka 4 jours namoni bamakila nde bandaki kobimanga ekati nalandaki kaka na televizio nayoki baninga mpe oyo bazalaki kotémoigne na ye namoni mpe eza ya solo nazwi kimia ça fait 4 jours namoni makila wana ekati eza esu te nga nayaki na hôpital po nabimaki makiliso nga wana nayi kobikisa mawutani nabiki linga bana na ya wana zoyoka ntoto na ngai ezongi nakomi bien soki bomonanga na ndako oyo eza pamba te cela veut dire quoi papa na ngai a souffri pendant 5 ans maladi ezalaki mino bake balongola mino babila mino tokei na bainstance ebele boti moyen te osilaka te tocontinue boti na hôpital même esika tozalaki na équateur na territoire na biso précisément na bomongo basalelaki biso transfert po tomona tokóma na hôpital général oso na kisasa awa batala ye na baradiographie bata eloko nde ezalaka te peut-être basupposaki baner tokɔta na bascanage na juste balier tokomi na Saint Joseph tosali mpe na nini na bachinois kuna na ndile mais résultat baopesa biso donc eza eloko te oma ndokanga munoko wana ezokanga ndoke munoko evanda ye te lita tokomi awa papa azalaki te akokanga munoko kaka evanda ye te ma moke kaka azokanga mais le temps bapesi ye kisi kaka moke basali bakisi première séance deuxième séance après cela basengi topesa ye biscuit alia mais tant que je biscuit atie na munoko meta na observer nata ndenge akangama mais alimona akangami te alende quand même biscuit sili kimia quand même to tala kaka na ndenge za cela veut dire c'est ya pas vantité
Oui, papa tomoni yo awa et pas docteur Kabe ovandi na moni oza na kimia. Yebisa biso nini ememaki yo awa poto uti koyoka makambo oyo ndeko alobi awa. Yebisa biso nano eza ndenge nini? Merci tata. Na beli il y a longtemps, pendant 5 ans. Ali a gâté na zako souffrir parce que yo visité mino en désordre na li a su malamu te. Yango wana ba meminga yawa meminga ayeko mona mwa pema muke. Tubandile ko bandalero na zoma pema muke. Na lena ma biscuit ça comme au côte. Le bosso na dala ki boyete. Sikona comme koro. Il y a quelque chose qui a changé. Awa, azala centre papa docteur Kabekabe. Comment nani maman? Comment nanga ndeke Christine. Maman ndeke. Maman ndeke nini oye ko sala awa epa ya docteur Kabe? Nazobela na mutema. Nazobela na mutema. Ebandika lelo bien essayer umela déjà. Si umela déjà na sali bambule belé. Eza bambule belé. O kendaki hôpital te. Akendaki hôpital. Akeko zwa traitement esimbi te. Na landi na télévision. Papa docteur Kabekabe alobi ozo traité ba maladi nyonso tout malade incurable. Yango wana nga na yaki awa. Tomoni on a papier awa balobaki eza maladie nini? Balobaki eza cancer du foie. Cancer du foie. O eza examen photo kendeki? Radio na télé. Si matin. Siko tango ye awa epa docteur Kabe nini esale melio? Ka tu mbali boso apesinga ikisi na ke na meli na yoki kimia tension ekiti na yoki nzoto moto eza lisusu te. Nicho masuku komo bima na bien. Papa mamolo beza solo. Est-ce que ozumbo ngote oloba makambo na zumbo ngote parce que traitement te ya corruption exact. Tu m'as awa tu na centre médical ya docteur Kabe. Papa timanga nini ememio awa epa docteur Kabe? Bon, eloko mimi ngai epa docteur Kabe ezali maladie ya prostate. Maladie ya prostate ça va quand ndenge nini? Maladie ya prostate na banda ke pendant 2017 nde na banda ye kumona changement na ndenge ya kusuba. Bon, des fois masuba ya kumwana ebimi yango moko des fois ozokende kusuba me masuba ezobima te. Otamboli combien de bisika? Bon, nazalaki na hôpital moderne esimbi te nakei na bamédecin traditionnel médecin ya liboso apondi na ngai esimbi te kaka na ndenge ya kolandaka télévision des fois naye komwana publicité ya docteur Kabe nde naye nazwi adresse wana naye kokotango ye awa epa docteur Kabe nini esalemi eloko? Bon, le nakumi epa docteur Kabe abandi kotraite ngai sikoyo namoni changement ya makasi. Changement na ndenge nini papa azala clair? Nakomi kosuba normalement ya solo badouleur oyo ebanda kosala ngai na bas ventre esili. Bon, ndenge masuba ezalaki kuyoka masuba oke kusuba ebima kaka muke ekatani uzo kusuba mbali ebele me masuba muke mais lere nazwi traitement epai ya docteur Kabe akomi kosuba sikoyo normal kaka awa nde masuba wana ekobima bien. Awa nde namoni ke nazongi normal ndenge nazali. Tozali na centre de santé docteur Kabe sir Kabambar ya solo mama wazima Kabambar Bokasa. Siko kop nini oyo ekosala awa epa docteur Kabe? Papa nasali kopi moko te ya solo bapesi biso lisolo ya docteur na bandeko baza mosika balakisi biso awa yango wana tolobaki te fona ya komona papa nanga docteur Kabe ntango na ye na tongo pasi ya nini mama loba clair? Naza na problème na makolo rhumatisme wana ekoma na niveau ya arthrose. Rhumatisme ekoma très aigu ekoma na niveau ya arthrose. Alors sikoyo tango nakomi pa papa docteur Kabe
na ngolu na ye na nzambe oyo asalelaka ye nzambe oyo apesaki ye mayele ya kosala mosala na kati na oyo esika nayaki na ntongo bana na nga mibale basimbi nga nazokoka kotambola te mama tika koloba bongo na uti ozo image sika awa otamboli yo moko natamboli nga moko yo basimbaki yo ntango oyaki awa basimbaki ngai ntango nayaki basimbaki yo epa mutu moko to mibale epa bana na nga mibale soki obanda okoka kotambola te naza kokoka kotambola te nini yango ebanda osala bongo kasi pasi oyo ngai nazalaki nango na makolo balobi boye bakope ebele koma obetama bongo mama fo tozala claire bokutani na docteur Kabe na ndenge akuzu abe yo mbongo oyo kosala jamais ngai nakutani na docteur Kabe na ndenge akuzu te ngai nakutani na docteur Kabe na ndenge ya normal na ye consultation papa nanga docteur Kabe a consulté ngai papa nanga docteur Kabe a traité ngai traitement na ye oyo ya ebandeli na bandi lelo yango esali ke ponga mama na yo Christine na ndambo kombo na ngai pasteur Biclet naza pasteur o moko nasambelaka na église moko na mama na biso mama Christine mama abande kosufri makasi na rhumatisme azokwata kotambola te seke babengi nga na ntongo nayaki wawa na mbangu tolumi awa po bakoloba ndeso kosala lisusu mais aye awa kaka lelo toye na ye ntango docteur Kabe asimbi ye namoni ke nzambe asali atelemi mpe atamboli mama nini ememi yo awa epa docteur Kabe tala telefone eloko ememaki ngai nazalaki na problème ya kiste na myome na fibrome mais natambolaki déjà esika mosusu nazwaki traitement esimbaki te ya solo siko ebanda osala ndenge nini myome ango na fibrome bon libungu ezalaki ya kovimba antuka nameli kisi nalandi donc kisi kaka liboso nazwaki antuka nalali bien na butu ça va nazokontinue bakisi nakomaki mpenza na katikati te namonaki changement sikoyo nde naza boye ça va nyonso donc masi wana esili mpenza esili toyaki na mama azalaki malade azalaki kosouffrir na maladie ya tension diabète et puis goitre toyaki na ye epa docteur Kabe ka ndenge tomonaka na bapublicité batémoignage epusaki biso toya epa na ye mpe toyaki tokutanaki na ye tosololaki par rapport ya maladie ya mama apesaki biso bakisi oyo apesaki biso par rapport ya ndenge mama azalaki na ndenge mpe azalaki kokoka kotambola te et tout vu que ameli bakisi mpe alandi baséance ya kiné vraiment évolution eza malamu vraiment évolution eza malamu na ndeni mama évolution eza malamu donc mama ayaki azalaki kotambola na fauteuil mais sikoyo akomi vraiment akomi kotambola ye moko botiki ye mpe ase déplacer akomi kotambola et puis tension na ye ezalaki azalaki komela bakisi ya mindele ezalaki kozala kaka likolo mais akomi komela bakisi ya docteur Kabe tension na ye vraiment ekomi kokita ti ba 14 ba 13 peu des fois mais avant ezalaki ka ba 16 17 kaka bongo par rapport ya bakisi ya docteur Kabe nde tomoni évolution eza malamu epa mama azalaki kokangama na butu chaque mois nyonso epona kangama chaque mois nyonso epona kangama mais banda nayaki epa docteur Kabe na maladie ya ndeke épilepsie banda nayaki awa nazokweya te napesi docteur merci nzambe abakisela ye boya bokoni ezali te nazalaki na problème na mongongo oyo nabandaki komela eloko te sasoi te ekomela ata mai mpona mela ezali problème nalalaka te kolala pasi nde bakangi okingi ozunga bonde bakangi nabandaki koyoka lokola eloko efandanga awa ekanga epuis nayaki epa docteur Kabe naomela bakisi nazoka so eloko wana na problème na nzoto mais masubi eza kobima te malade nini babengaka malade nini prostate pendant mbula boni te mbula te ebandangaka na 4e mois na 4e mois awa oyo ya 2018 ok ntango yepa docteur Kabe asali nini pa docteur Kabe mpona prostate na ye wana asali eloko moko te apesi ngai kaka bakisi yango wana nameli kaka mbala moko oyo ya kotombola ntango natomboli na tongo ale ntango na yawa nayoki te sava namoni net miracle pour moi miracle ndenge parce que dès qu'il m'a donné les médicaments
j'ai laissé la béquille. Et quand il m'a touché, il m'a donné le médicament, à un moment certain, je me suis senti, et les bras qui étaient lourds, et tout ça, je me suis senti bien à l'aise. Et j'ai marché, en tout cas, j'ai bien marché sans douleur. Est-ce que le docteur Kaba peut un bon je suis venu pour me faire soigner ici chez lui. Mais après ça nga mbongo gande mo après ça nga mbongo pourquoi OK ba to bazo hésiter pas docteur comme malade au lobby on a message nous on pesa donc lazo pesa bango ba ya komeka nana pasa ni ko tambola te bazo tambola te na meli ba kisi biki tamboli malamu na siko ça va siko nous avec les boussons nous siko ça va changement za makasi da bazo mema osuste bazo mema ngamo yemo ko motambola yemo ngamona ko bon mbote maman mbote papa ozo simba za mobile na yo bien mobile na ngai oui ndongo yaki na aba mutu kuta amona ke bina témoigner que bwanda o mema ko mema siko ndenge akomi bo ndenge ni. En tout cas, vraiment, tu es qui on a Santé Salomon, on est qui moi bien à Kaiba d'autres cabins. En tout cas, nous avons la télévision qui a sauté traité, so bobo kabak qui en tout cas, on a sa côté qui n'a doute. Nanti baki benzate. Mais au ben na baki te memanga na nukunda, asa qui n'a pas sim ko itaka qui côté gauche. Taka côté gauche bomaka. Mais docteur to koma qui pas docteur kaba yamba qui biso fa très gentil. Aya bibiso to banda qui c'était ka jour à liboso. Donc deuxième jour déjà changement banda. D'abord moi beki. Donc mobile da yeba tasima ki bakite masaki bazo mema ya côté le matin ça peut bloquer le boko dans le colo et kangami makasi. Donc à cause de na moto pour matif kozala. Mais to comme ka koni attendre matin to secte 2 jours après to moni changement mutaku ko tele mayemu ko ko tambola imoko. Ba bazo cité kasi. Ba bazo tia teme bo tia teme en tout cas bo yebele bo ya na centre en tout cas docteur azo sala musala nezo mona biso nzambe. Maluko. Na commune Maluko kuna. Wana na commune Kishasa awe ko sani am. Camarade va y aller le colonel de la boue candé et pas et docteur Kabé a retrouvé solution. On a la maladie AVC. Pour ça AVC et au sein on a abonné. 7 mois. 7 mois. Tant il pas docteur Kaba solution jamais. Na yo qui peut moi bien par rapport à Nazaraki. Même à ta coloba échanger. Oui, yo za madame nae. Madame nae. Oui, tant que vous avez maladie. Mon papa Béli pendant 7 mois maladie AVC. Mais banda to komi awa to ka papa ze changement penza. Ba ba chaka tembe ke o eza lokuta bona bwa to ka boya ko tala bino boya penza o la solution na maladie na ba passe na boya. Siko, de ba moni ba témoignage. Lo ba siko. Expliquez biso. Pour ndo ya makabango. Ozana ndeko na yo azana problème ya insuffisance rénale condimate comme na niveau ya dialyse. Ndeko na ngai occupé ça est passé. Bazui moteur ba tien ndeko na yo na nzoto na ye pour makile bandako e bandako circuler bandeko na ngai. Na yebisaka bino problème oyo mbala na mbada. Insuffisance rénale. Problème ya rein bosuki sangai. Calcule rénal mabanga kangami na biboy masube kangami lelo même lelo il faut asuba normal. Ozanande konayo problème est la prostate ma prostatite même ngai na za prostatite même ndeko bino fo fana za prostatite mo bali nyos aza prostatite mais cause za bas infection chronique bas infection urinaire yo ya masuba. Sarcoïdose, hémophilie, hémorragie interne. Maman qui l'a pomba pomba. Donc on a gagné. À Nairobi boy, à Zoki muke kamo apota muke ale. Tada makila ndenge zo sombana. Tu as reçu des œufs katana. Papa na ngai tio yango on na zoto. Bozoyer sondola liboso na kolokota ye. Ndekoro ya azana pom Alzheimer. Bibosana bosana. Grand maison encore ya na eloko na ndenga vande boye. Now bâton de Moïse pour na saba congolais. Akobosana bâtonné atiki yango esika wana ye wana maboko pambale ye wana na ngambu ya Brazzaville. Alzheimer bibosana bosana.
Zoyer, Sondola Liboswana, Nakolokotaye. C'est la nouvelle adresse. Tokomina Kabinda, Galasdamo A6 bis. Kabinda, Galasdamo A6 bis. Presque deuxième avenue, au Kasai. Au commune, photo, grande maison, Temple du Roi Salomon, les doyens. Ils ont ici Kawan. Ota Okuta na grande maison. Maison. Ils ont maison. Wazananda Konalo, Azana problème mental, Liboma, Bosuki Sangai. Naebi Sakabino. Zambe na ngai. Mutoko na baboy, ngai akomiko pesa ngai il faut na s'affronter na zotu na bino wana. Oyo mulimo zana zotu bino ya ba maladif, yango de na zana na gagele yango. Oya koyoka te. Interprète soko yebini ni yezala interprète ande ko na bino. Soko bozaba ivoirien. On va dans de bino aza nigérienne, aza malienne, aza sénégalaise, sénégalais, aza éthiopienne. Bien éthiopien dans le biboye bozala ba interprète na bango na munoko ya mboka na yo yozolo balingala yolo na sina masara na munoko ya mboka anglais na français na espagnol beta yango bande bibali oyo oyebi penza boyi ozamo badi te okomi penza to bozo benga yo ko boyo fatigué mobali penza azalaka boye na lobi boye zala na adresse na vie na yo soko za mwana mobali soko somi le pango kadasa kopesa o numéro c'est ça papa na le pango ngai Fofana mwana woyo maloba na yo wana ozu yango wapi ndeko na nga mobali penza akotambola na pantalon mais numéro ya pantalon Obata ka pantalon na ceinture. Il faut na ceinture c'est ça. Mibalo bata ka pantalon. C'est quoi ça na ceinture de mwana mobali wana oza mobali te. Kondi matin ba sondolo de banda ya. Moi ça non. Tane moi oui mobali. Boya ko zuwana no numéro plaque. Numéro cadastre ya sika. Papa na ngai ya sika. Topesa yo papa na ngai avant dina lupango na numéro yo papa na ngai lupango na yo eza na numéro adresse na yo ya mobile eza na kati wana eza na pas alimité c'est ça mais oyo mukolo lupango na zande nini oh mais wana kubo fatigué yo biloko na ngai ni par ailleurs bozala makasi na yebisaka bino boye tokoloba boye ti soki mpembe mibali nyonso tu oza oyebi koza expiré date na yo eleki bokozwa ye bosondoli ngai ye sikoyo na renouvele baplake na ye ya sika tosala na koafine ye azala mpenza mobali wana za mobali jupe tobengaka bango koza baterme moko soki nalobi boye koyoka ga maître alobaki boye na gange na zongisi yango kadena oyebi ki alinga kozwa yo ta mingi te émission déjà eza ngonga parce que batémoignage eza ebele nde manisi ngai message nini ya suki okoki koloba na passage na yo parce que chaque semaine bato balukaka yo soki obungi saki oke kosala barecherche oke kotuta motu na banzete okende bale na minute oyo émission ekomi na suka nini okoloba comme message parce que mosala nyonso sa témoignage saki kosalaka eloko te mais ma message chaque travail chaque oyambaka bato ya kotémoigner bazangaka te totikela mosala yango moko eloba docteur Kabe aza na liberté totale docteur Kabe aza na liberté provisoire te docteur Kabe sur 4 communes ya RDC aza libre ya kotambola partout à 4 sa route fleuve babaze oyo c'est le temple du roi Salomon Zamba Sanungolo Zambé Benin akendaka Mali pamba bitambola ta adresse yewana aussi ota ba malien ba west africain bandimi bokoko na bongo yo c'est le temple du roi Salomon message ya suka Zambé temple kontika la kola biblia
Sibawan, ba pipi yo bazali. Ena na kotika ngai na vanda bongo. Ata na zali société. Moto za sima. Zambe apambo de bin. Problème ya thyroïde. Ozo cause cardiovasculaire. Tala motema étouffement. Ndeko na ngai. Nazola la teme bozo waye bozo ndora ile banda wana. Grand maison azali. Maison. Guatre. Tala kingu ya ndeko na bino. Ya yo iza mafute. Me ya mopanzi na yo. Na koloba boye to suka. Ndeko désert zamba pambola yo. Temporary bande ko bata madame ndeko na ngai na zo ganga na maladi na nzoto ya bantu. Yo za ko la pasteur. Maladi zama kola cher. O commande esprit. Sasa. Maladi zama kola nyoko kotereka na ndako. Posa na bamba ye nzete wewe na zana maboko. Posa na bamba ye ata nani brique pana bino. Posa na bamba ye ata faire moko na moni faire repasser zali banda wana. Ndeko na ngai. Na lobi wana tangu na mona ko maladi. Na kutini na ndeko na bino moko merci banda ko na ngai ya Londres. Ndeko na bino ayaki alobi yo na yeko sukisa yo. Tuzake na ililo. Ba yeko pesa vérité na bango lelo. Papa nga to museka, nezo seka. To yeko loka yo mais tozo comprendre te. Et donc bibi moi si on va na ngai aw. Papa, douleur moko impossible. Tango na lobi, non. Il faut nakuta na grand-maître. Ndeko moni makambo ndenge zaraka. Papa na ngai, na yele nebo. Oye kusuki sangai. Nebo suki sangai. Bazara makaze. Na kola mboye to suka. To suki mpombe. Na tolo misimngane mobadi wan. Pese makolo na yo. Papa, est-ce que pese ngisa oh papa na ngai. Est-ce que baby si que maladie no c'est maladie ya komera bagisi maladie no so na zoto na bino eza maladie ya komera bagisi uto robeta kamba papa nanga to chendo boko wan papa nanga ya kama damu est-ce que ça pasteur et puis quand za musale na za frère en tant que frère to chendo boko boye c'est que wan na lobi boye zamba zo mona to chende lo kumususute kako lo sambu na lo bisi ebo omuni maladi oyi iza pona ko déstabiliser yo maladi c'est comme le bagisi tende ko ngai kako il faut que vous ayez la foi avec la foi tout est possible à celui qui croit. La foi c'est notre victoire des temps de la fin. Zala na kundimande ko ngai de ko bikisa bino tenga zanga te le premier magicien du monde c'est Dieu mota uti Londres Aouti pas ndele Zambe Aouti place ma pate koyaka akazaki lobiko eza kuna maeka na kabinda amoni pesa ka alobi omoni ayek alobi il faut les loto quand on photo besoin photo na tuna masé na Fabrice ba photo besoin photo ata bogena ona kindo ke kusangero kota ndekwa yo alobi ke ezole kelanga mais nana ebemiye eza mwasi na ye ha papa ba traduit wana bazaka ba imu mwasi na ebisi yo ayebisi boy omoni mo yo desina ka ba nzete te na papa place na hotel pamni wa desina ka kasa me wa desina ka nzete ya yo zaka bozuka maison boy bato bakota kana ngai moko naza déjà dessiné c'est ça grand maison eza déjà dessiné grand maison généraliste professionnel en médecine naturelle, les doyens. Les doyens. Ndeko na ngai. Na lobi omoni bandeko be pesa biso ya bandeko société civile. O be pesa biso diplôme de mérite. Vous avez pas diplôme. Mais ba pesa tout ça presque 11. Ah, c'est ça. Aïe, docteur Kabé na sepeli na yo makasi. To sepeli pour la société civile. Bah, personne na yango na lobi boye société civile a diplôme de mérite. To sepeli na musalo zo sala pour la population. Félicitations. Bandimi grand maison. Monsieur Sil. Bandimi to ça na lobi diplôme oyo.
et la société c'est notre pays. Encourager yo. Encourager honorer yo. Ndeko nangai. Madame pe ndako accompagne ton mobali. Ndeko nangai. Lolenge ba député ba Soko zana boss na lobi boye. Lolenge ba président ba na lobi boye. Soko zana posa ki oya komona ngo okoya ngo. Bosi bo filmer mbala na mbala. Tozana plus de 11 diplômes de mérite. Pas trophée complet c'est vraiment tozana des trophées. Félicitations. Il faudrait biso tozana diplôme de mérite international. Parce que c'est belé parce que ngai na ebisaka batu boyi. Papa na ngai ko juger mutu na musika te. Merci Manix Kimbolo. Merci vraiment Fofana Epenge. Zamba Pambonebino. Merci Didier Cook. Merci Amos Sulubaki. Et Petit Rangai. Voldi. Mwana wana yaki komeka kutana ki penza na moto. Na ebisa kabino hein. Soki penza boza penza ki boza batu ya tembe. Ende kona ngai. Boza bana nyibali moko bosangani na ebino. Lokola ndeko na bino Marcel. Amonaki penza moto mais yo bana nazana bébé papa na ngai omoni temple na bi Marcel est-ce que vous place ngana zana est-ce que ngana bi sakabino moyi ngai ya kana tembe zana mobility tambola ya papa na ngai boza ni bali tambola États-Unis boka na ko comprendre mais yaka papa na ngai na lobi boye liwa ezali kambo ya Nzambe pona kabe nazo croire que soki muto akufi pona ngai lobi que Nzambe azali. Parce que le monde est pratique dans les colos. Quand je suis kelo comme côté, biso to banga kanzambe. Papa nangai. Au moins Marcel le dit, oh temple, ngande de boulonnage hein. Yo ko déboulonner grand maison. Yo ko déboulonner nga, c'est le pays qu'on gagne déboulonner yo. Ye wana na bébé. C'est pour que les bisangai et ça qui binobela papa na c'est ça bokaba bo sanga na bino nyonso bana makazine tokomi wapi chaîne tokomi wapi zoami bali nyonso to o bazaba ko boy fatigué simple lac l'homme simple lac et penga ko tambo bo gazana plaquete kaka moloba bo zoyer bo sondreli bo soana na kolokota ye. Merci. Et puis, tu as fait ça comme merci, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas merci. Quand tu as fait ça, il y a un point. Docteur Kabé a soutenu la LCC. Merci beaucoup. Après ça, il c'est ça qui a posé. A Golia, a Goloba, merci. C'est ça. Oui, on a 5 minutes, on a 22 heures à Liekaka. Oui, on a 23 heures à Liekaka. Zamba Sala et Bongo. Cause à docteur Kabé à lobby. Faut y aller banzete. Il faut y aller kisi na kisi et traiter maladie nini. Docteur Kabé a lobby. Taba. Ato PC ça qui a pondu. Après ça merci. Au PC na 18h allié. Oya le mupiko mudusu a pondu. Au baki allié. Est-ce que na kosi? Isanga ite. Docteur Kabé. De ba bena ka itape. Quand pour du ça le bon. Docteur Kabé. Et c'est comme ma canette à battre. Esprit de Babemaka et Peigné Fofana, l'élève du maître. Notable à Sankou. Congolais. Merci.